Madeleine a opesé makambo ya lingaka ko mobali nyonso nga ba respecter ya mobali ata za awa soko siliteli mobali na yo okangeli donc entourage na nyonso tout okangeli bango pe kanda moto ko sokanda ka moto yo kangeli entourage ko sosi mibala ba lova bango na façon mo sakana te ko lingo ezala kuna azo lingelo kula zo ke bato fona panza bango mezo zo yeba te parce que nous avons kanda ngaba sakana kana ngate ngaba lobanga nga boete ngana mo sne boluka na luka mbongo nanga mbala ko sa oli mobile ka pona sex oh no ngaba ka pona sex Allô, bonjour papa. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Allô, bonjour. C'est maman Eliane, tout du service traiteur de conseil La Providence, la présentatrice de l'émission Préparons-nous pour le mariage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, grâce à Bélé Baébinga, maman Eliane, tout, dans cette émission intitulée Préparons-nous pour le mariage. L'émission Préparons-nous pour le mariage, c'est la première. Koleksa bana na biso ndeni bavanda na libala ndeni bakina na libala et puis sunga rapé bato bana kati ya mabala parce que on apprend tous les jours parce que maman il y a ni tuna solo kana bato ba umena kati ya mabala bato bazana bambula ebele na mabala bato bazana ba expérience ebele nazo ramele bana bango après na yango na transmettre pe et pas na bino à part expérience ngamo na zana ngo nazo rapé o eza bato mususu. Alors na lobina nous merci un grand merci moi ya munene vraiment la bato surtout à teke émission ce qui dernièrement oh na loba qui c'était sur la propriété ya biso ba maman ya bana basi surtout qui basé bingi na ba jeune pour na biki ba maman ba yebi bato encore na biso ba yebi mbebele mais ba jeune na biso moi makabuti ba négligaka na sola ki na bango la fa passer na makabutel propriété mais en tout cas na sepeli parce que bana ba sepeli na modèle moi on sera nanti bon le bien en tout cas maman makambolo biza bien tout ça en tout cas je vous félicite les filles, bravo, en tout cas c'est bien. Na sepeli ndenge bo sepeli na émission bo répondre vraiment positivement et ça linga vraiment plaisir. Par contre ils na répondre na jeune fille moko albaki ki yé pour na propriété c'est donc il faut bana déjà tant on a berson ya berson na ya nini ya na tatango botami. Nga bino ma fille ce n'est pas ça. Il faut apprendre tant on a bébé et là ka ba l'exciter za ka côté hein. Côté te ba l'accepter parce que nous avons salon cas automatique so ka maman tu comprendre vous allez libérer on nga relève na ça ni na tété mais ce qui m'appelle maman tu awa te o yeba te so maman tu awa o luka kaka hein téti non les à côté ni na tétango donc moi na surtout ba la kisaka moi na surtout ça bébé ba sokola ka et pourtant okolaka ngai batika ko sokola na âge à 15 ans ndinga na zabu batika ko sokola na 15 ans boy imaginer nga na nga blédard mon Afrique na kin tina 15 ans na classe na zonga ka ceux qui maman te ba grandir ba sokoli batika ko sokola na âge à 15 ans na 15 ans déjà moi si déjà ti elinge déjà ne la linga to ba nga elinge ndumba déjà ne bangala ba dilo ndelo ba baka moi ndumba wana akomi déjà na 15 14 ans moi elinga ndumba na âge wana bazo sokola alors on apprend tous les jours tant nous surtout apprenaka o to yebite tozo yeba même la nature peut nous éduquer tozo kamkamsuka na balabala mingi de to vandi ana poto to otala na télévision tozo comprendre makambe belé so total de total élection ou to leka art to moni awa ezaki ko to bazo benda na ko to yo mona mo stala ba prière to sali biso to sali ba prière moi ça leka te mobali ka leka mobali pa leki na mama bango siko ozo mo ke mikolo do balobi mobali aleki mais na mama na bango donc na mama na ye sikoyo batebele bazakolo ba to bele kamwa âge na bolingo batebele bazo ba force courage ba koleka na préparer pour le mariage le quoi première dame a déjà maman ya président donc balabi ki ba peut ba ka témoigner ba vandi un couple moko boye moi ça na différence à 8 ans na mobile na za mkolo abi donc est dérangé l'amour n'a pas d'âge l'amour c'est le cœur. Alors, les gens qui ont été solo, donc on a tellement de choses comme ça, tu continues. Tout à l'heure que na sepela ki ndenge botala ki émission tout ça nde bobenga kinga bo répondre positivement ça bien c'est un plaisir mais s'occuper bwana likabo sepe na ngote nde bobenga nga pona encourager nga bobengi pe bobisinga maman ni tout monde place boy
place parce que comme on apprend tous les jours, moi aussi, je peux apprendre à partir de Bino. Les autres solo, moi je national qui suit la propriété avec les jeunes, mais aujourd'hui nous allons parler sur la colère et l'amour du prochain. Tout le bel cambo ya kanda, tout le bel cambo ya tout le bel cambo ya bato bazana kanda makasi. Yana bato mususu bazaka kanda makasi. Aza penza mutu ya kanda eza mwa mwasi eza mwa mobali mais soko akangeli yo kanda ah la 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 la. Donc il faut te ba kanda. Donc bato bana kanda makasi bazana mingi ba orgueilleux. Bato kanda ba orgueilleux ba bato kanda. OK. Orgueil eza bien te. Na bolingo orgueil eza mona tinate. Et servera na ngone loko mote orgueil. Babi l'humilité possède la gloire. Ça na humilité wana nza ma otombela. Babi l'orgueil ce qui attire la chute quelque chose comme ça je sais pas je n'abo ça ndenge ba la mais ba ni surtout atanga bible ba yebi lokwana ndenge na sola bino boye bande ko nanga obozo talanga ezala ba jeune ezala ba maman ezala ba papa mais oh ni surtout zaka être humain oza moi oza mobali li solo concerné bisonyo surtout na basi na mibali. Pourquoi to linga kozana kanda? Pourquoi kanda na mutu? So total na bible bino biso ke butu écoute on a kanda te mais biso bato mokili to linga na biso ko yokate tozaka toujours kanda et on se ko silika boyebi ke kanda na l'exception ne lo moko kanda eza mabe ya kanda parfois to tchaka na biso kate na kanda sikonde na za boy na si bomo ilinga ndenge eza mona ke mama Elia normal que mona ke mama Elia ni tout normal so la ti ba lunette parce que moi eza ma question ti ba lunette mais ce qui na comme na imer moi mabe na osala boy bomo ilinga ndé komi na nie fuli yango na sale longi boy. Est-ce que son abo mama Elia na normal bo sepela na ngati so na sali boy est-ce que o sepela na ngali susu bo sepela te mona akangi longi boy pona nini voilà le no lobela bato balinga ko kanga elongi bato balinga ko zana kanda so chikanda na motema donc avandi nango na façon moko donc ya kosakana te alors to kolobela kanda na orgueil mais mingi le ko ngalinga ba mama no bana na ba mama ba mama ngo pe na okena biso penza ba kola na biso teneke na ba jeune filanga na linga bino tellement mingi yo bo moni que je me donne toujours la peine ya ko solo la kana bino ba jeune fille bozaka na ba orgueil moko parfois ezaka na tina mon côté ceux qui n'ont pas bon dans la côte na kata papa pour le mariage mutu azala chérie na yo fiancé topé mobile na kata ndako yo ozo saile orgueil ngo saile pourquoi o sele orgueil na moi na buto sa nini olongoli bilamba moto za tinata kozala orgueilleuse kozala colérique moto molinga ko silika pamba bato akanda balinga reprocher soko yebisika mo likamuke asiliki yango le na ko bila kanda eza eloko moko ya mabe kanda ebebisaka soki boki atana nzemo mokili balobi kanda eyaka ebebisi na makambo simizeresa nini ekei mabala mingi ekufi pona orgueil mabala mingi ekufi pona kanda pona nini omona ka mwasi mobali na bala na yebite soki na bala elima mobali mobimba kanda donc nenga ya koti boy na ndako asa siliki déjà bongo papa yo uti musala déjà kanda ngo yoza nango soki kanda na ngo zoki ngo na musala ba pesa ki ngo na musala mais papa tango yana ndako ya kokotela ngo mama te kokotela ngo bana te ba pesa ki kanda wana te linga kutu oya o dialoguer na madame ovandisi mwasi na yo ma chérie talanga journée nanga elekaki boye yango lelo monga na za imera mabete na za imera mabe plutôt bato musu ba ko communiquer te ba bingi communication to na communication te communication mais c'est comme il kambo tonga kotonga elengi et comme il kambo seka ça va mais communication boya ko communiquer entre deux personnes ozo ko communiquer na moninga te pourquoi ko communiquer te pourquoi bolinga ko dialoguer te maman tikala ki nanda ko toute la journée les enfants t'ont pris la tête tikali bana bazuyo mutu ba peso sango moko ma bien de tant ka mobali akoya talelo bala mesolo peso bistongo peso ka bisuka ozo lingo niefuli siko tango oniefuli lo keta na miroir tango niefuli le mo ande komi nga niefuli ngo mo ande komiti yo pe niefuli yo keta na miroir yango na lelo no so na so ba orgueil na bolingo esimba te colérique kozala colérique kanda na bolingo esimba te kozanga koyoka esimba te reproche est très important. Ce muto sali kam atanga na zaboy
nde na sanga ba émission nanga oka pe muta bengi nga pe mama ni tu na sepele ki na bitu makasi mais libaya no lata ki wana omoni place oboye singa soutien mona naki to no ka mama limbisa mona naki na côté ya ka libaya kitaki mbala sima na kosala attention c'est ça mais mutu musuta ngo episo bine mama omoni boni koni nango yuzo kana pona otala nga nde singa na kitaki ndeka singa sitange salaki réponse à mabe et puis bato akanda nde baka mingi na ba réponse à mabe bato basilika pamba pamba okomona pour un petit rien tu te fâches pourquoi bolinga ko silika pamba pamba pona nini soko silikeli mobali na yo okangeli donc entourage na yo surtout okangeli bango pe kanda mutu apeso kanda ka mutu moko mais yo okangeli entourage soko silikeli mwasi na yo olio silikela ka mwasi na yo okosilikela na bana na bandeko mwasi bango nyonso to silikeli bango mais vie ezaka bongo te bandeko nanga ata bible les salut est individuel vie eza bongo te babiti ke soza na kanda nanga okomisi yango pe pa ya Naomi parce que aza mwana nanga non babiti soza na kanda nanga okangeli yango pe papa nitu parce que aza mobali nanga non vie ezaka ndenge wana te bandeko nanga balobi zanga mbongo zala na bato zanga na yo mbongo mais zala nde na bato bongo yo ndeko soza mutakanda kanda ata oza na mbongo est-ce que bato bapusa na pembeni na yo non bakoya te pourquoi bakoya te parce que oza moto misana nyonso elongi omesa konifula elongi na yo bato baoya pembeni na yo te babandokima yo yango lelo na yo koyebisa bandeko nanga baotala nga surtout bajeune fille nanga bolinga nga bajeune garçon bolinga nga jeune fille botika colérique eza bien te kolinga ka te ozaka elongi ya kokangama kolinga ka te orépondaka bato mabe kolinga te soza na kanda ya motu moko komisi ya bato nyonso to kwasi osaka bato na bakanda na yo te parce que na silikeli Alain Benza na olobisa pe adi londole lisusu te mais adi londole aza Alain Benza te Alain Benza pas adi londole te bakombo de chez différents timba za nzozi te kanda ya motu moko olatisi yango libota mobimba pourquoi eza malamu te au moins yo mutakana ngo kende église bible lobi na biso avant que ndokotia mabonza bomusana na moto ozana eso za problème de moto yo ozana problème na batu kilikili mais chaque jour que na église chaque jour que ndokotia mabonza est-ce que maloba maté yango bateka na pasteur et ekotaka yo bien ekotaka yo te makambo bateka bisa na église est-ce que kotaka na moto bien kotaka na moto te parce que bible moto lobi nzambe mo moto lobi avant que ndokopesa mabonza zala nanu malamu na bato yo zomona po nzambe tomona ka ete tozomona ka à travers baninga na biso zala na malamu na bato yo zomona kokendo cha mabunza te so ebiki na motema na kangela intel kanda na za intel mutu boye na kangela mbala bandeko mutu musuna mosi na kati ndako 4 ans buluba na kate buvana ndako moko mamo bima na chambre okoma ola na chambre bana papa bala yo apesa mbongo na yema kamune nyoso tu parce que oza mutu akanda nga basakana kana te nga balobaka na nga boye te nga na mosi na ebo luka na luka mbongo na nga mbala kosa oli mobile ka pona sexe oh non linga mobile ka pona sexe te linga mobile pona makamune nyoso tu eza malamu te nazobisa mama ozotala nga omiyebi obimi na chambre likolo ya kanda 4 ans otika mobile na chambre yo kuto bimino na salon obiala la na chambre yo la na salon mais eza normal te eza pe libala te dialogue bo vanda bo solo la soli kambo ezali comme tout le monde na assemblée nationale ba osandi bazo dialoguer bo vanda bo solo soli kambo ezali mama yo bimi na chambre après papa 4 ans yango avandi kaka azo bimo bien na kipaka na nga il soutient et avanda kuna na nga tina na yete na liki kutu na salaire ne na za na kenda musala nga ngai yelo nya osalela nga ka nzoto me osengise ki nzoto asa pesi obana abote le obana lobi bana babota bakoko ababote ne bakoko akomi mabe papa pe lisusu yeba poko so na mamati boy ba pe ko dialogue tango kenda ko linga mwasi olingi mwasi oke olingi mwasi mwa maloba wala nzambe na ngai papa wemba la muka bo mona ka te émission moko na sala mama Amazon abaki ni nga na bisenga bi mama bato ba ko la koma ke yo mona pasa lobi na ninga Marie Rose na mona pasa ta oyo bino bo mona papa mbeli bande za papa mo za kati ndako te papa me bino bo mona ka libanda bo mona papa wemba kana yebi Jules na yebi papa wemba te oyo bino bo mona ka libanda azaka mobali na ya Marie Rose te mobali ya Marie Rose azaka Gilles Presley wana mobali et puis nano atikala to ko bisa mwasi mo te ke je t'aime verbe aimer conjuguer ngo ka pananga alobi soki mobali na bimi ayebisa ke maloba mo boya ta zolamba maloba ngo ezaka zo na motema maloba ni azebise maloba bolingo ti
maloba ka ya bolingo banda ko yebisa yebongo siko yo papa ozotala comment za maloba bolingo te maloba bolingo ka tango cheki ka nde babaka litoyi ka ko draga ki maloba yaki ka wana après maloba ngo ya lisu te mais non papa mais non moi c'est linga kaka parole PC ba je t'aime belé PC ba bisou belé ba tendresse belé ska kande zalaki moi ça okitsa motema moi ça koseka akola belé bokozala bien akopesa nzoto ne swana ngo besoin akopesa papa yeba pe ko dorlote moi na yo yeba pe ko linga moi na yo yeba pe ko sala moi ba blague na moi na yo papa yo linga ba blague na ba seli banda olinga ba blague na ba sa ba camarade na yo mais moi no mona katanda ko ka osa blague na ete okoseka na moi na katanda kote mais sokutka moi kama okuti mo ba mona ke papa un tel boazara papa moko gentil mais na katanda ko zara gentil te eza mabe papa ce qui peut lui ça rendre heureux yo pe faut bandana pour rendre moi heureux parce que na bolingo mobali mutatenda ko luka moi si tango luki déjà moi si moi ça mon ke yo linga ko pesa yo pe retour na o yuzo pesa ye papa yo so ko yeba ko sekana moi c'était ba course moi so ko ka osala te olingo ça moi no ba course te yo linga ko ça ba camarade no ba course ko tika kama se o pe ba musu ba ka ba pe ba na ba onde ngwana ozo tika ka ba moi no ba camarade ka camarade na kendo ça moi ba course après le bio ki ka moi parmi ba na wana moi na kutu aza kutu moi na ete abote kutu na André ma bote na André poani parce que au tika ki écart trop. Tu ne réponds pas aux attentes de ta femme. Moi, c'est ce que j'ai besoin de yo zate. Vous allez à carte. Même en poule, il y a moi, c'est faut camarade noya ko sela yo. Il faut bien mais yo mobile ozali. Ton anda ko zate, ton ezaka na banganda kaka. Na banganda ngo yango pe batu bakomuli eblo ko zobeli sa ba mabumu. Ta ezaka na banganda. Ozaka tout le temps na nganda, tout le temps na nganda. Ko se peleza mabete mais prends d'abord soin de ta femme et de tes enfants. Bangana na ko zoso ya katanda ko libia, na katanda ko na yo avant na libanda babake. Yo za mutu malamu. Linga mo sina bana ba témoigner. Ki ha papa habiso fama za papa mo malamu. Maman a biso za maman mo malamu yozo linga ba komisa ko libanda ba témoigner libanda mais non les années ngwana ta et puis que relation oyo ici et passo et ici kabwana déjà pour les hommes ça facile hein une relation qui est cassée pour la réparer ce n'est pas facile hein? Et alors relation ce que c'est kabwani déjà moi so so ça motema mobali so so ça motema moi si au kabwani ata bozonga ba blessure intérieure etikala kaka ezala kaka alors toujours le kwa kanda ebebisaka makambo ebele ya lokwa mopepeye ebebiseke kanda ebebisaka makambo ebele ezala kota mwasi ezala kota mobali ba papa lobela pe ba papa y a pas de problème ko lobela ba papa eza malamu pona ko lobela ba papa mais biso moko pe ba mama te pour ça devoir na biso bible lobby celui qui trouve une femme trouve le bonheur biso to la saka mibali ke te sans biso bino bozate to ke musikata Macron président actuel il y a France. Moi, ce n'est pas la différence à combien. Ceux qui a 20, combien ceux qui 24 ans, on a s'est trompé. Mais le quoi, c'est que moi, dans le but qui a encouragé, les jeunes balinga ba maman, Mikolo, les abolingo et talingate, mambolingo talingate, ngala mbalanga to na différence na biso normal. Ya ngaleki. Ya batu musu c'est un problème na ngate talingate mais nazaka koloba. Bon moi c'est ngote alinga ki président qui na 16 ans. Batamboli lelo commune mokonzi mazu bokonzi poani na sima moi site. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ya ngona na sima moi si. So kazaki au congolais, ka bon na sina komilanga ne bonga na boyi na moi si mo. Pour congolais ba sakana kate. Congolais sakana kate, congolais ba na sina komilanga na kene lisusu wapi. Mais ye non article la reconnaissance habité. Yangwana lelo na sepela kini ko solo na bino bande konanga makambo oyo etalikanda ba jeune fille ceux qui bomoni biso ba maman na bino to télémato yo sa bino ba émission parce que il y a les erreurs que nous avons fait dans le passé to lingité bino bo répondre les mêmes erreurs au monde que maman na bino na papa bino ba divorcer ba tu mbele so ba divorcer ba mbele kam to ba yebaka ba bomba ka ba yebike faute ya o faute ya o mais quand même de te vera boina ba to ba mona biso ba musu okutu ba to déjà à travers la télé, tu vas déjà Kazaraboy avant d'arranger na yote. Combien de femmes tu peux vendre comment boy ba caractère. Oui qui a papa a un caractère boy, maman a un caractère boy. Au monde papa na maman ba kaboni. Papa na maman ba vendre par exemple 20 ans ba kaboni. Pourquoi ba kaboni? Parce que maman elle a commis kitsate. Mutu makasi ya maman il est kaki orgueil ya maman papa ezaki tellement makasi. Nazo kamande konanga. Mobile moi bisinga binanga maman ni tout. Est-ce que quand on dit que moi si on a bali na kati ndako to bala mine mais a finga kanga zoba bitanga soyi yopoza mobali naza mobali pour ça que mobali te botele bana kati ndenge ni c'est kaza mobali ya solo penza bo pili ni kli penza zo sala pour ça que mobali te ngobota bana 4 te oboti bana parce que aza mobali sikoyo yo moko
moto partagera ne moment où nzamba pesa biso ya plaisir à part kolia c'est faire l'amour ce qui te tient makamuso de côté bon parce que moment où nzamba pesa oya bien moto yo partagera ne moment wana tango bandi ofinga ye ofingi bitanga soyi zoba boye na boye tala ye kuna mais après les susu ceux qui bokani olongo liblamba bosangi susu nzoto bosani ke maloba na yo finga ki moto na zoba tanga soyi ekota ki na mutu ekiti na motema evandi azolo ke loba mitif aluke ba mitif joka coupe na ko déborder omona ka bi trop c'est trop ofinga nga mingi ba camarade bayebi bantu bayebi ke yo finga nga o manka nga ba respect tango bando bima bima moi muke kutana moi mambweni na yemo kutana moi Madeleine na yemo boy tango Madeleine bando pesa ba respect Madeleine na pesa makambo ya lingaka po mobali nyonso nga ba respecter ya mobali ataza awa mobali nyonso linga respecter la kaso to ana bana ndako mwana mosa mwana mobali er mo penza azo alinga telemela mama ndoko zo mona ka ki mobali na kati na ezo sala to linga te biso basi fuka to mikitise pa ya mibali il faut ka to mikitisa komikitisa papa balobi te que moi si le roi za komikitisa il faut finga ye to faut akoma payason non eza ndengwana te eza ka po bolingo etambola bien il faut koyoka na faut koyeba ke mobali nanga alingaka alingaka nini mobali nanga alingaka kolia na 20h tango ata ba information alors ça l'effort linga ke 20h o chile biloko na mesa po tango ata information na ye azolia alors ça ni ça ota ako sepela kutu o babi celui qui trouve une femme trouve le bonheur pour alinga kolia na 20h sur ta info tout ce blanc na 20h servir ye aliana autant la info na ko déranger hôtel mais yo yebi ki mobile non alinga kolia na 20h yo peut blanc na 21h so quoi siliki en plus ba musu bazaka bongo il faut ko keba na bato balobaka te asiliki malaki sote ka siliki abimi akei moi fast food allié le rené azongi faut ça très attention bateau balakisa kandate bateau baloba mingi te bazaka très dangereux voilà pourquoi nazo senga nazo baki il faut dialogue ezalaka il faut ko yeba ko dialoguer ko yeba ko va na moninga mo vandi pe na moninga moi surtout ni pe mobile nobi chérie yebisanga na elo oni osepela kana on te pa nanga yebisanga na ba défaut nanga ezala nini mobile yebisi omoni rolata ba jipe na mikuse wana ngala sepelaka nango nango te omoni rolata ba maputa no wana ngala sepelaka nango te wana kuto eza défaut te mais eza eloko ya sepelaka pa na te et pas na ye akomisa ngolo a défaut or eza nango défaut te oka musabi omoni répondanga na miso ba na sepelaka nango te yo ozoyeba siko tango yo ozoyeba makambo mobali za balinga te obandisi ko travailler yango banda ko travailler makambo na bi anga mobali nange eloko boalinga te eloko boalinga te banda ko travailler so bandi ko travailler ba faute to ba défaut na yo au moins na mobali bokoyoka na bien libale va continuer bien mais soki bosolo la te yo pe moi c'est faute yo pe mobali pe faut ba ko tuna moi na yo otuni ma chérie elo ni osepelaka na ngote pa nanga comme si tu n'as pas loba moi pendant moi ça profiter on a linga teta ngozonga ba 1h du matin sepela na ngote ngalinga na ngate tango sala boye ngalinga teta ngo sala boye au moins ko mobile bandi ko travailler parce que to bala na kapona pour se rendre heureux moi ça rendre mobile heureux mobile pas rendre mobile moi c'est heureuse parce que moi sinon na katanda ko soka za bien le coup mozaka ya yo mobile no pe na ndako soka za bien le coup mozaka ya yo couple na mino kitoko bato ba sepela donc il faut boye bako to ba ko salisa na kati ya bolingo toyeba ko yebisa na ba vérité oyebi ke mobali nanga linga lata to ba chemise ya pembe ngala na popeta ba chemise ya pembe te koyoka no soni te yebisa ke papa yo linga lata mi ba chemise ya pembe mingi nga ba chemise ya pembe na linga ola tango mingi te pona ko sukola ngote mo sport ta mobali ota bien moi c'est nanga ko ba chemise ote parce que akoka propriété ote OK d'accord ako changer peu couleur mais ce qui mutu oyebi ko sola te boza dialogue te libana bino zakaka lelo bitumba lobi boswani ozana makambo ovai na ngona motema okokoyebisa moninga te ovandi makambo motema vimbi bando cheki makambo na motema ozoko koloba te babando mono kala ndako libala okondaka bon ba susi musesa munene muse kondisaka tokela oya okonda bazo mono kaka ozokonda nini ça va bande ko bato kanda ba souffrir mingi parce que kanda evimbisa déjà motema kanda evimbisa motema bato kanda ba souffrir trop au moins tango chikana na motema evimbi ozo saleli nini motema na yo saleli yango bank mobo ya ochaka ba kanda na kati ozo makambo ozo bomba na motema ozo bomba une fois monika muto azo pesa okanda mobali abima na tango ake tango ozo ngala poko monika apesa okanda parce que ozo na makambo na kati ya motema oko koloba te
il faut koyeba koloba, il faut koyeba ko créer dialogue. Tant que vous avez dit, il y a un AVC, moso ake na sa pongi, ok na sa pongi boliwe ezo ok, ok na kata kana motema ne soza ko vima na kanda. Le na yekolo beli kambwa kanda, likambwa orgueil, côté moi si côté pe mobali, bande koto tika, likambo ba bengi kanda, eza très dangereux. Eza mabe pour la santé na biso. Bomoni pourquoi comédie ezalaka. Totaka ba théâtre tozo seka, mon comédie c'est bien pour la santé. Et pas il monte babi qui est colère les années babi ko tunza baze azamuto akanda azakana ne ezaka pete. Pourquoi kanda bande konanga? Pourquoi soza kanda mutu mo fola tsango batunyo surtout ko basali onini ukangeli mobile no kanda ukangeli pe libota ne mo makanda batunyo surtout bango to ukangeli bango kanda o kangala tina bokilo maman botile mobile ukangeli kanda papa botile mobile ukangeli kanda mais yo za mutu ndenge nini oza mutu ya ndenge nini? Mais non, la vie est bongote. Il faut que vous dialoguer. Sans un problème, na moninga, luka moninga on a solo là na yebisa kende konanga. Tala likambo o boye en tout cas na sepel na ngote. Mais ko tchango ka kana motema te ko solo leza malamu bandi konanga. Parce que ozana kanda e baby saka. Tout le monde na zana témoignage ndeko moko mama na yakota ki koma. Parce que maintenant ba otala bazomona ki mama ngwaza sa koma mais aza vraiment na kanda makasi. Baby si famille baby oh mais maman a bien problème ni ça qui avant quand comment poto zo mona kanda makasi bo solisaka e po motema na bando sa ne ko kita mais azana sa ya koma ba médecin ba ke bo solisa ye po akoka ko motema ne ko akolemba po motema ne za ya ko vima makasi azana kanda azo mona na kanda avant quand koma plonger na koma azaki na kanda makasi eza malamu te nzamba lingeli biso ndenge wana te nzamba lingi biso bongo te na kanda bongo mais non eza malamu te. En tout cas bo excusez nga muke kaka. Oui bien. Le pardon est un sacrifice. Celui qui pardonne refuse de demeurer dans l'amertume. Le pardon, c'est un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est un pardon. Parce que quand il y a un siliki, mais quand on peut ça, il faut que solo là. Si on a kanda na, il faut un pardon pour la boyokana. Kanda est rappelé dans le vide. Pour nous tous en kanda, il faut que nous appeler ça épée kanda. Ils allaient appeler quand nous t'avandika aboye, à comme na kanda te, il faut que nous appeler ça kanda. Même moi nous boita ko appeler ça kanda. Moi na ya pesi yo kanda. Mais tant moi na pesi yo kanda, il faut le kaka kabosa anene. Et puis yo mutu o pesi mutu kanda. Il faut oyo bandenge na komiki ça. Ukinde ko sona mutu oyo pesi kanda. Ce n'est pas que oyebi que non, likamo na sali ezamabe mo vande ozozela non. Malgré la salle mabe, elle a orgueil. Parce que batokanda baza ba orgueil. Yo mo bike non. Les Cameroun a les amabe. Ozina orgueil au bakisi likolo nango. Non, eza malamuté. Eza malamuté to luka to changer. La vie est tellement courte, to changer. Tangu liwe ya ko zwa biso to yebaka te. Liwe ya kakate pour mutabela ki to nini. Non, liwe ya ka ela kakate. Lelo to koma kolela ti. Ah papa wemba, papa wemba to koma la papa wemba. Papa wemba tant que nous ta conseil ba ki te ka rotika biso jour on a les 24 na rotika biso a voyager qui normalement la première classe na ça na ko voyager. A hebe ki te ka rotika biso jour wana. Yango ba bongisa mukolo na yo ndeko. Bongisa journée na yo, bongisa vie na yo avec la parole de Dieu lilo banzambe demere na kati na biso non l'amertume. Lilo banzambe nde vanda na kati na biso to lia kango to mela kango to tika kanda eza malamu te. Kanda eza instrument ya Satan. Ere yaka ebebisa ke simizele kei. Kanda eza bien te bandeko nanga. Kanda eza eloko moko eza mabe makasi. La colère ce n'est pas bon. Totika makambo etanga makambo akanda ata eye senga Saint-Esprit na yo osengi molimo santo sunga ngai tala Satan nga ye oya kolakisa kanda tala Satan nga zo kolakisa mabe ya ndeko na yo Satan afandi habite
ya o mi balende ba oyo kada boy no fana panza bango Satan ye aye kolobela o moni obité ah mais tela boy ah yo pe bon eza boye aloba bo ponanga asale bo ponanga olio ki nete ko tuna te o tchona kata motema ekomelo nini kanda ekomi kanda la colère kanda eza mabe bandeko nanga et puis ba rapporteur et le repesa sous kanda makasa eza na ba rapporteur mutu ota muso yo ki likambo za ki balobi a yo ke obi mutana lobaki a b c d e et pourtant lobaka a yo bakina b c d mais siko la parole contre la sienne mutazaki te témoin za la kité nana kondima moninga mutakondima moninga za la te bato bali ko rapporter makambo lisolo okaki lisolo za boy otelemi okeye a oyebi kutu te intel lobaki ko Satan a utiliser mutu moko boy instrument Satan est-ce ko collection mabe ya mutu tant yo moni mabe ya mutu za discernement te oza na esprit de Dieu to salinene ko kotina Joana ale Satan n'a pas une a bendio bepeme na commission ni instrument na ya colérique Satan soka tamboli ele aya kotina katina yo atamboli akotina katina yo alors luka oza parce qu'on a discernement luka oza la kana esprit de Dieu za kana molimo nzambe Saint Esprit to singa enso Saint Esprit za kana biso poso ngosa likambo to za toujours na ba esprit mibale mona esprit ozo tina zo ba kende sala boy o mo muso ba te ko sala te o mona ate mo omoni moto bi moko biko pesa no yembote te oka musabi a pesa yembote e komo bunda be esprit mibale ko bi e ko pesa yembote te oka wala muso pesa yembote so ki anzambe domine mo ka bonjour boni olinga ko sala ngote o sala ngo malgré yo mais ça déjà bien parce que Saint-Esprit a dominé esprit maléfique ndenge baloba ngo ke esprit à Satan Saint-Esprit ça ni a dominé yango ba rapporteur bato ya songi bino pene botina bato ki na bakanda bino peso beti li solo na mutu mais bon monka na motema ti pourquoi so beti solo na mutu fekenda ka bobisa mutu na ki oyebi aloba ki boyesa ki bo monite ke mutu azon kasko makam na bato mibale yo zo ko troisième personne entre les deux OK ko tia problème na kati na bango siko tant mona bato na bakangami ennemi to OK ko tia songi pa mwasi moko boye entre ye na mobile na ye to tia songi et pas mobile entre ye na mwasi to na belle famille to partout je ne sais pas entre amis et tout ça ce qui siko bato na bapanzani yo lobi bravo obeti maboko mais ozo me masumuti. Chaque jour, il y a une église. Lundi, il y a une église. Mardi, il y a une intercession. Et mercredi, il y a une place croisée des athées. Mais tal année, nous avons pas battu. Battu comme n'imité mais vimbi kanda pone ah tempo ba ebisa kinga finga afinga ki boyete mais po ba ebisa kinga est-ce que ton ba ebisa ki overfia ki te Satan lambio ala te salini okomi mutakanda uzukanda ukangina motema battu musu baza omona mutaseli kama mutu musu wana kutuna c'est plus la peine à répéter te ba ko sala la part des choses so un problème na mutu sala ka problème na mutu sana ko lati sango ba ninga te so un problème na moi sina yo ezala ka ya moi sina ko lati sango ba seme kite ko lati sango mama bokilo na yo te parce que yo moi si asali yo boye ta mona mama bokilo na nzela bokutani obete ka ko pese mbote te po moi sina yo asala ki boye na ndako okutana seme ki na yo opese mbote te parce que moi sina saki mais moi c'est ezayeta eza bangote apota bobungisa na mwasi ozongeli susu bango lisusu obose koleka ki bokilo na nzela opesi mbote te obose koleka ki ndeko mwasi na nzela yo pe mwasi pareil obose ke tango kangela ki bango kuna kanda un jour bokobongisa kanda eza mabe donc le nazo bela kama kapwa kanda ya onde panza kama bala e panza ka ba amitié e panza kama kambo belele ko babengi ka kanda alors lelo makambo na zikina ngo partager na bino ya ngwana likambo bengi koleki mabale belé kufika pona kanda pona orgueil omona ka mobali tamu somo sa boniko yo na kishasa yo ngako zwanga yo zwanga pona poto yo na kininga na kolinga mobile kwa yo mobile za kwa nkisa to pe ba ko ka koloba te ba tribune biso moso bien na ba hypocrite ba linga lo ba likamte so eza bomba kana motema même ko la rosanza moi appelle ba le kufia ba nisiko ko rappeler yo oyebi jour moko boye ofinga rango beki na bongi na ote oyebi jour mo abandi ko rappeler yo papa mama olio banda ko rappeler moninga linga so likambo salami bo vanda bo solo lango olio bomba ngo na motema non ko bomba na motema te bomba malamu makama malamu na motema ya mabe bimisa na kanisa kuna zekna mpona osona bino lelo mingi bible so boybuke no tanga na matière bokomona bazolo biso makambo ya bakanda oza mingi na matière makambo ndongo osona bino lelo yango mabale le bele pona ba orgueil inutile pona ba colère moko inutile pour mama bala ebele mabale kufa mika pona makambo bongo e komaka ngai soki na yebaka oyebi kutu
mais eza mambweni te ye moto akoyebisa ngai yo amona kutu mobali nanga ezaki boye na tuna mobali nanga teka na siliki naolinga soki kopesa ata nzoto te ata kolamba nango sepela su te me navandi kaka me aza ne nzambe ta koyeba ndenge nini solo nayebisa ye ke papa talanga nayokaki boye même si fo funda mambweni funda na oye parce que mambweni yo batie ko secrétaire ya nani yo bazoko na musala obandola na mobali ya motu popesa mose ne ba rapport te batie ko na nini te aipuna biyoka yoka basa mabala bolingi biyoka yoka yo ba mabala ebelezo ko falko biyoka yoka Maman Sauvana, nous avons confiance en mobile, nous avons confiance en Yomoko. Nous avons confiance en mobile, nous avons confiance en Yomoko. Yo soka ba yebso o to mona ke boy, o chena motema. O to mona eske yo kanisa mutoza ko bisoma kamona lingi yo ko leka mobile wa bala wa chena kata ndako. Yo kanisa toza kata ndako libala na mobile na oningo za ba nso ba sepela kanango. Ba nso ba kana mabala me vivande mon côté. Eza ba to mususu mibala ba lova bango na façon mo sakana te ka bolingo ezala kuna azolingelo bula zo ke bato fona panza bango mezo zoyeba te tango zo biso makambo ba bisinga boy ba nzoka nde ye but neza nini apanza ka bolingo na bino epanza na po ya sepela il faut que ça attention matoi kanga tika biyoka yoka mwasa libala tika mobile libala tika soko moni mutu aye koyebiso mobile no boyebo funda ye lobane intela bisenga boyebo pourquoi pour akata lobi a répéter les soute parce que nzamba sala biso ndenge moko te batu musu bazali balobaka na bango botanti ba exemple bandeko na biso bangala yo lobi kaka sikasiko za na réponse OK na baluba sikasiko za na réponse mais tant que pas bandeko na biso ba Congo bango kutunde basala penza ba banque penza ko bongo makamuna motema tant que pas bandeko na biso batabandondo plus pire encore azo sexo ka mais na motema yango te beaucoup taka bosse mais na motema yango te. Alors, conseil gratuit, ceux qui bossent CPL, bobenga ngande bobenga bomesana ko benga nga sope bossent CPL te bobenga ngande bomesana ko benga nga pona lelo na moni toki ndo kabona wana na masolo lelo boyebi musala mama Eliane du service traiteur de coration de la Providence déjà to komi mo esi bandi déjà bomona vana mo yana lati balina to bopo mo yekota na nzoto boyebi ka biso bata ba santé ba cholestérol et mekana ko bimana mo yesa bien pour malile les qui peut mami tout ce qui est mariage, baptême, anniversaire. En tout cas, vous contactez Nazali pour un mariage, un anniversaire, un baptême. Nous avons fait un ngolo, après grâce à nous, musala bino bovandi, surtout c'est la bino musala pour na bosepela. En tout cas, nous avons azana bino na singi bonne compréhension. Nous sommes dans la vidéo nanga, on comprend ngo bien. Si on comprend ngo bien, te obenyinga maman ni tout place bonga ko bani na comprendre te alors to continuer ma solo na ko expliquer yo. Tant musuma kasi nanga e place esuka ki yo ko bandela wana. Ndena baka que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu bariki. Nzambi kalusa kumuna nzamba nous bénisse bana batu. Bon, ça la semaine prochaine, je vous aime bien. Bisous. Bye bye. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la Providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout on s'en soutien. Ah bon, c'est nos fêtes, nos plans, na ba yé et comme le roi VIP. Tous vos événements, mariage, baptême, retrait d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la Providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, nayo muto ngo bala. Nayo muto so bala que nous anniversaire ali bala nayo. Une seule adresse. Nayo muto ko kisi so ki 18 ngo anniversaire nayo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo zo ki back. Oh yo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman ni toi ezali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la Providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la Providence. Elle et nous, nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la Providence.
Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes.